Lisolo ebandi, mama ye na lisolo. To pesi biso nyonso mbote, balandi nyonso ya Chantal ya Nzambe TV. To pesi bino nyonso mbote. Tozo sepela na bino mingi, bao nyonso basepeli ko s'abonner na Chantal ya Nzambe TV. Merci pour na soutien na bino. Bao basabone na nute, to bondeli bino, bokota na Chantal ya Nzambe TV, bo s'abonner massivement, bo commenter, bo liker, bo partager. Toza vraiment na besoin ya soutien na bino na Chantal ya Nzambe TV. Tolingi bino mingi. Toye na lisolo eye na poko ya lelo. Batu oyo toyamba na ndako. Batu oyo bayamba biso na bandako. Bazolela. Bayaya, totika bamboka na biso tobima tokenda na bamboka oyo todefa. Okenda na mboka moko, otikala kozala na ndeko te place wana. Okomi na mboka wana, Congolais aza lokola soso pembe azangaka mboka te. Okomi na mboka place okomi, oza na ndeko te. Omonani lokola Congolais, Congolaise, ndeko moko andimi koyamba yo na ndako. Ndeko wana yambi yo na ndako, na boboto nyonso, apesi yo esika ovanda. Ozovanda na esika place ozovanda, okomi lokola mwana oya komi na libota na ye, na ndako ya ndeko na yo, na ndako ya papa na yo, to yaya na yo, ndeko na yo moko. Bayambi yo. Bavandisi yo na ndako na kimia nyonso. Lokolo okomi, obandi na musala te, ovandi na kata ndako, batiki yo wana. Obandi musala, ndeko alobi, yaya, awa place okomi, lokolo bandi musala, osali deja 6 mois, na moni omeka kosunga po awa lisungi ndezaka penza nécessaire, il faut kosunga. Bandako tozo vandela oyo eza makambo, faut kofuta, babiloko nyonso kofuta. Lokola mupaya obakisami, yo moko po bakoki ata koyebisa o te, po oyebi ke okomi na ndako bayambi yo, ozo sokola mai na ndako wana, oza ko salela courant ya ndako wana, ozo charger téléphone, ozo lamba, ou bien bazo lamba biloko na courant wana oza kolia. Yaya, il faut yekola quand même kozala gentil. Okomi na ndako, moninga yambi alobi ke ya lokolo okomi osali déjà 6 mois, 7 mois, obandi musala, ekomi tango omeka kotia loboko pona kosunga. Ndeko atomboki, ndeko alingiti. Papa moko alobi, avandaka aboye, amona ndeko moko amemelie, ndeko moko ya mwasi na ndako alobi ke awa, to yambi ndeko oyo, aza mutu ya mboka moko na yo, aza vraiment ekolo moko na yo, aza nesika ya kovanda te, yango to yambi ye, toye na ye pa na yo, po avande pa na yo, aluka ndenge nini, ya ko s'installer. Mutu wana boy te, asepeli, azwi ndeko wana atie nesika. Avandi si alobi, to vanda. Ovandi, lokolo sali deja, ba 8 à 9 mois, obandi pe musala ozo sala, vraiment sunga, obanda kofuta ne fiske quelque chose. Po, ndako, tozalaki bato, misatu na ndako, yo 4e mubakisami, en tout cas d'office facture il faut mata, ezala ya mai, ezala ya courant, il faut mata. Bongo, meka kotia loboko oti, en tout cas, ndeko wana katani, ndeko wana asiliki. Donc yo memaki nga na ndako na yo, po ngana ya kofutela ka oba bill na yo, po ngana ya kofutela ba facture na yo, nazo sabino bandeko nanga, ekomaki problème. Na ndeko ya yambaki ayoki somo. Oh, ya solo penza, ndeko nanga na yambiye, na vandisi na ndako pendant 8 à 9 mois, azo futa te, mais azo kende musala, azo sala, azo lala na ndako, azo futa courant te, mai te, ya solo ndako te, na ye ko proposer ke ameka ko sembola loboko, po biso nyonso na mboka o toya, toyebi système ya mboka o ezake, ozo vanda nesiko ozo vanda, il faut sunga. Ata kutu mwana,
ozovanda esika baparent na yo ntango obandi mwa mosala okosunga. Il faut banda kosunga papa na mama ata na mwa eloko moko ofutela bango ata ndako nini ocontribue na mbongo ndako ou soit okozwa ata nga na ndofuta na nga courant oyo na obanda kofuta internet. Soki boza bana mibale misato te nga na biso nga na obanda kofuta internet, nga na anda kofuta courant, nga na anda kofuta mai. Papa na mama babunda mpona kofuta ndako na babili misusu oyo baza nango. Ndeko wana atomboki nga na bimi na nga na kovanda te na futela ndako. Ofutele ndako eske ndako wana yo vandi wana te ozovanda wana bayebi soki obanda kofuta obanda kosunga awa basungaka. Bayaya bamboka oye sika mbala mosusu oyebi te awa basungaka. Mutayambi yo na ndako mama fongola mutema, papa fongola mutema, fongola makanisi. Il faut futa. Wana kuto vandi wana ozosunga na basengi yo osunga kaka mpona kofuta neti courant to mai. Mais lelo soki nzambe asungi yo ke olongwe wana place ozovanda ya ofele, makambo nyonso ofele, ozolia ofele, ozolala ofele, ozosukola ya ofele, mwinda ya ofele. Tango kokende okei ozwi ndako epa na yo moko. Si okobanda kofuta. Okobanda kofuta ndako wana. Obanda ofuta nyonso sikoyo. Courant okofuta yo moko, mai okofuta yo moko, ndako okofuta yo moko, telefone nofuta yo moko, mutuka na okofuta yo moko parce que bamboka oyo toye biloko nyonso tozozwa eza ya nyongo. Oye ozwi telefone ya nyongo il faut futa. Ozwi mutuka ya nyongo il faut futa. Po soko ozwi mutuka te oke musala ndenge nini. Nana nga obanda kopesaka o ride ya mikolo nyonso. Soki bovandi ndako moko bosala pe place moko wana okoza na chance ke bakobanda komema yo bazopesa o ride aller retour. Mais soki eza kolongo okome pa na yo wana penza olingo linga te il faut zwa ndako ya yo moko. Ozwa ndako na yo moko okomi kofuta biloko nyonso yo moko. Mais na place ovandaki bayambaki yo bavandi so inane bayebi soki meka kosungaka na kofuta eloko muke otomboka mabe makasi. Opanzani penza. Po ozwi décision obimi okei wana ezaki mutema mabe pona vandi na ndako na yo nga na futela yo. Ozo futele ndenge nini. Bongo ye mutafongoli mutema ayambi yo ya ofele ovandi na ndako ya ofele ofuti eloko te. Ndeko sikoyo asengi komeka ko contribuer parce que eza vraiment il faut salango. Omoni mabe obimi okei. Ndeko akomi komituna pona nini kolo ndako kaka mutabimaka mabe mupaya oya yaka na ndako kaka ndazalaka malamu. Okomona mutayambi yo na ndako bien, bofandi bien, tango kobima obimi kaka na kombo na ye. Azako tretenga bien te, azako vandisanga bien te. Mbala mususu yo kuto okovandisa mutu te ndenge oya vandisi yo. Mbala mususu yo okokosalela mutu te oyo muninga asaleli yo. Muta komi komituna eske nasalaki mabe pona ndimaki koyamba ye? Eske nalanda mutu ayelaki ngai ye nayebisa ye makambo oyo asali to nalanda te? En tout cas esali mabe. Bandeko tozo wuta oye oke na mboka moko boye ndeko ayambi yo na ndako lakisa ye quand même mutema malamu. Ndeko amemi yo na esika lakisa ye mutema malamu. Zongisala ye pa sincere ndenge ya saleli yo. Pona ni makanisa mutu ezozala toujours mukose. Mutayambi yo na ndako okomisi siko mutu mabe obimi siko na ndenga mabe ke asalaki nga mabe azala kotikela nga nafutaka ndako to nafutaka mai epa na ye. Mais mai wana yo banda kosalela ngo. Mai wana ozosalela, courant wana oza kosalela, ozo charger téléphone, yango nde ozolalela, olamuki ozosokola mai ya moto na courant wana vraiment. Bayaya bazoyamba biso na bisika tozala mutema malamu. Bayaya o tozoyamba vraiment ya solo tozala mutema malamu. Toyambi yo nesika mutayambi yo nesika zala mutema malamu. Vraiment to pesi mbote na bino nyonso. Souci eza kaka moko ya ko s'abonner, ko commenter, ko partager, ko liker, yango nde eza vraiment souci na biso. Bayaya to meka kotala makambo ndenge ezokende. Bamboka tozoya toyebi ndenge nini ezoleka, vraiment botambwisa makanisi.
mutu il faut esala. Merci, tokomi na video ya sima. Bye.